KAPASHTV. Ah, pe batangwa libanda ba profiter kana confinement. Ah! Tika. Ata za pembe na banki ba porte. Ata moni banki polaire. Na koya, ça c'est le confinement. KAPASHTV. Donc biso ba oyi. Somo. Donc nganda kuna ba 7 mais na bar talanga ne bela ba fongo lokwa ngonga. Kichaka chaka chiki. Mukamke na boki ba fongo na mesa. Soka oyi kwa lokwa neti béton. En tout cas, député. Honorable. KAPASHTV. Comment moi na muke ya 6 ans bazo tinde classe na tongo babangela ngate. Ba sacrifier kendo lukafi na yo moko. Bongo yo nanga to kanga maboko zo katela filo kwa bosa masa nzambe. Avant moya modibo pia na plan. Amani ngana soita ka 30 ans. Patron. Wala na tolo. Boyoka. KAPASHTV. Bino tuté bokoti nzambe bokoti. Oba laksanga monene na yo. Kala kisa kokata zo senga monene. Acha na tolo lela pokoti bataba fraude na lola. Wana asoli sanga trop. Chiaye. KAPASHTV. Jof numéro tala. Soko moni muke non dira raisonnabilité. Mais ba soko memi e kitanga maleme pona na bana na moi si tona posa to ka papa ndi kantinti. Bote na Kapage télévision mobimba qui termine bandi maman diagonesse yeyo en tout cas merci na Pasteur John et merci na Mimi Aiko famille Aiko mobimba merci na William Wanwanwa papa na 16 enfants pour to bakisa mawana to za bande ko to comme famille merci na ba onyo ba landara biso boza partout boza ebele moya ko sala ba détail ba kombo ça to za Pasteur John Liteya balobi Liteya ya pete Pasteur. Pourquoi tu as un Liteya pété mbote et puis bien habillé, Pasteur? Ah, merci, vous m'avez bien habillé. Merci. Zaraka, la personne chérie n'a pas blandine. Gros bisous, place aux abatika. Yo chérie, je t'aime, gros bisous. Vraiment, merci. Parce que surtout, nous n'avons pas mbote belé, mais pas maman. Alexis Bambote, exagéré. Somme. Bon, on a habité peut-être. Donc, il y a peut-être ceux qui peuvent tomber amoureux, c'est beau. En tout cas, qui tourne ma casse de Kapage. Pourquoi dit Tolia pété? Tolia pété ça. Ndenga na bimele là. OK. Tant na bimele pas bandeko ya CNL yo yebi. Communication na lingala. Bandeko ba bimisanga na premier tolia pété ça na biso ningi ça ba tsomba ba cédé ba $10 kande salaka. Bango ne tombe ba to pesa ngo kombo nini. Ne ba bité prédication facile ba bité Liteya ba bina lokaza communication na lingala ba ngata momo ko français ko tanakati te. Ne pas que na ba no vrai-il le tolia pété ça bande ko CNL base vraiment na ba chaque fois ko banda na ba tali ki tombisa on a filmanga na yebate pour le comme ça ndenge koma na Nzela ba konzia CNL ba pesa ka ba zaka fait faire bande lo ba Jimmy Mukendi place ça ba David Sala ba lova Thierry Landu donc il passe ba ngonyo so wana tout ba boda donc en tout cas CNL wana na zoloba. Vraiment merci. Azar existe raté Kapage. Somme. Bodrick monteur nanga hein. Il y a raison oui. On qui ah bon d'abati quand on nous passe ça va grand boîte. En tout cas na c'est peli vraiment kasi moni tout ça prendre Kapage. Ouais. Parcours ya fait ça quand bango de pesa ngoto la pe. Lelo na ba chaque fois na zaka simple instrument ko lo ba to la pe. Nyo se ba kamelanga o passa et utaka na batu. Mais ba bible pour ya na ote point. Merci. Na lobi. Biloko balamba o lobi très bien. Comment muto alambi biloko na miso bato balamba kitoko babi kebeli malamu te po be pisa ba kancha kesa la bamoni te momo ko tiana mesta be malio ngo bakide na batu nyoso so ko teki be pisi ko leka bato balamba ka va normal ko lamba kana moderne na bango po etula bino na bango bien o lamba na moderne po o chamu c'est ça faut ka ko cha o chamu c'est que et puis tolia peto yanga eza ngo biloko ya batu normalité de ko na Kapage soko zo bela te na soko sa ote risque. Vous comprenez? Ce que c'est la terre, on vrai risque. Mais ce que c'est belle, on a tia milikité. On a tout tia rouge. Mutabela kalinga ba sauce na ba tia ba tomate leka. On a de liko. Vraiment belle linga ka ba ngai makayabu salakindeki. Personne. Pilipili belé. Merci.
fanda ngai so ofandi pembeni muta malade ata bokabli biloko ndako mobimba yo muto ozana muta malade ole biloko nono kite si na bomba yanga na kobandana muta malade moto ozo chela ko respect li asili sa te na mutema tika to sala ngo biso nyonso ebele bino bokende kuna nga zolesa muta malade ndoko na zoli ngali ya mingi te pona renye to sala ngo ebele so muta malade asisi fufu mo keto ke pembeni so bela lokuta azolenga lokuta asisi fufu ya asisi fufu ndeni natese zo comprendre yango ya wazo bela te vraiment capacité na opesa permettre ya wana a parcours na lekeli la nzamba za lokuta de l'autre là peut être monde entier vraiment nzamba za lokuta na sosongela que Dieu vous bénisse tema lelo lobini papa tozo kemba pe omoni ata tendance monte na kisasa le bakangi kuna bato baotambolaka lokola mwa bato nyonso baa na vertige moni moto so ameli kinini mikolo bato nyonso batambolaka na poso ya kinini moto aposa kosumba diara makasi alingaka ndako eza mosika te très bien oyebi periode toza oyo nazoyebisa yo awa lelo na kini mpo telema ozala ndeko na nga nazongela chaque fois awa mpe bato yango ya libanda baprofite kaka na confinement ata azaka pembeni na banki bakaka porte ata moni banki polaire nakoya tosela confinement ata mapena mundela banki yo wana sokombo te bayebana yaya tosela confinement en tout cas tekitobi période tana jete awa bakangi pomme nayebisi yo je eza mabe somo période tose batene naza nani yango mpe lakisaki na ero nde ezala challenger donc tobakazala challenger keba si yango nalobi lelo na gombe basoko bakangi est-ce que bato mafia baokota te bazali wana bakozanga te comme lokola bisi ya mwa $10 bakozala na gombe bakozalaka période tolela confinement bokosituka misu bakoyi bapatron makasi toza bazoba tozokola confinement olata papier nde kopi ya minene wana nasala papier ya confinement makasi elo makambo esoka amoni ngai nakoma ndela wapi oyo ntango bino ozobata nde nayebisa yo basa sango esengo pape très bien période toza oyo nakoso te kolanda na elongi biso teka confinement mais na kati somo ngai namona moto atamba na papier oyo tosola mingi te mpona mer mo be muninga na sema mikate ata kaka azwi atombe confinement oyo awa toza tala botika na ndenge baje wana nayebisa yo botika baje wana makasi bokima topamba yango pena modele tosokoli maboko somo na mutu mosusu mpo akopimela bilo okepa na ye osokoli maboko nzoka nde asi biloko amoni asai nini bokotima maboko likolo atango monika ozokota amoni asikafuaka kibi akomonika sosokola maboko yesa sokola maboko oyo nika confinement fufu na ebebela mpo na yo abebisa fufu mpo na yo somo ikolotane maboko osokola maboko bunga te mai batiaka lipa opende ya fraga esokoleli oyo seke fufu ezalaki awa obunga te so oza détecte sana biloko ya moto etika indisi ya zero yango ndenge efandelaki tala makambo na aloba po basani wana mikolo trouble toyeba te ya confinement epuis mikolo ekomi kaka soki nangi nali okoti omoni yo tunanga nini kanika biloko nanga manika kosukosu ekweleli biloko wana kosasko ndeko nakoni kokolianga moko te salisanga sokokesuka mabolo kaka oyo okisango na confinement te afungamiwa wana basongoliaka oyebi ke eloko babe bandi na kosukosuwa en tout cas yango po bateti baza bateti baza ntango okuti nasalaki teti yango yobi kiteti nga namona oza mboka kwata yo nga damasi nasi nakuta puku likolo nango tika boye méchant nateka place nasi na mosusu te fufu ezotanga lokola camion na kati ya démarrer ozwa to tokotika nate na mbisi puku nakutaki ndambo eza moto abete ngai so te moko yango moni ngai na ina na ezaka na kanda pukala mingi te fo tokotisa bapuku na dossier ya mbimbi makasoloba bino bapuku mpo tobeti bino kara mpo na remarke mokolo nautaki jeune aozonga na pokwa nayoki solo ngombe na ya taba naleki na lupango eclotire apeti na bana anniversaire be fete yana oyo fete ozalaki kaka
remaniement na parler confinement parler to panza ki to ekala to beni mais to moni ba puku ebe to tumbi bango na moto nga solo ne ba puku tango na ke bando te yanga no ki solo puku na comprendre ngombe na tabeza ndenge moko à peu près mais rien n'empêche que et bon na système pour ça tali puku na ko ba baza famille yeka na mukila ba mukila ngo pe banyama mukila ko mbeto lia somo puku ko mi tete na quartier banda bambo ba ko mona na pera po to lia bango pe mingi na banya okutu ko ba te na moni ba puku ba ko na puku so ki masumu tete na sama pourquoi puku ko to bela ka ba ko mi na minene moko evoluer or ki sese ko ti passe banyama nyoso ba kiti même sekete ba kondi o senti ke musinge to aza ko konda nza so azaki ko ba so ba ko mi njoto mike biloko ezate biloko ezate na ba so ba ko lisa ba na chambre futoki na daipen o senti ba ya souffle limité et puis ba maki so ba teka somo maki ya mwana oni en tout cas difficulté côté pas tu na ba nyama maki akanga okanga webi ana remarka ki ipana ki bandege na biso muso ba komaki dolia na braza tika boye ya difficulté non mona ya ba pembe baso mata penza sasa ti bazo kenda ba braza ko songa pokwa po ba kuna ba vitesse bo lali minga to tonda ndako eza muke ba fulu minga sasa tondika na ba complexe somo na bandege ba mo remarquer mais biloko to ça que fait ba santara ki mo bola makama fatira fulu na bango makasi on m'a timbeli talaka elo kwa na ba maboma même maboma pe ba sentir que na ba fulu oyo eloko ezate ba kondi ba wona kala se merci c'est ça comme mon système a ôté maboma ba tambo sauter so tambo ha mo ha liboma la ala kola na presque nzala est-ce que nzala liboma ezaka na makanisi nini c'est ça de yango pante mais ndeko na capable no peso conseil yango papa période oyo yo kanga bien vise objectif c'est le ko la pembeni muto azate soko pesi matoi na koyoka okoma na ko atteindre place okanisité yango papa vi ko kende ari mo be surtout kisi yo yanganité yo za na volonté mais vi kande za na makamu nango et surtout kisi yo ko surtout kisi za na ba façon belé oko attraper maladie moko en plein makamu ya bien o mituni ezanini suka yo nanga ba pimela ki biso visa si batu malaba kini ebele ba sepela ki makasi ba bikisi biso to kutana na danger c'est ça parfois le malheur bon makasi ngali kambo ba to apoto misusu ba bi passe bwana chance tanga libabe okapasha na libabe pasta tala si kilo ba makaka or tala ko prévenir wana tamba yebaki to za la faible yo muto senga mama tika to ko bandela kaka merci tia siko bato yango yani omoni teke motema mabe na bango efuti bango et se prévenir pe biso si omoni ce qui fait bakotelaki bango bapimela biso po tozala protéger makasi ça c'est vrai po na kotambo na ngai natambo na porte nde tokanaki yango nanga naluka ye te tobeta na ye bili fo nakuta na yo ozaka namona yo apart bato nayebi nanga luka ndako badiego kao ndako ba Pompidou mabele na tata masi baswanaka ndako ba très bien oh Notre-Dame de Saint-Amand oya Paris fona de quoi qui comment fona luka tonga wana ezaki de pana ndanga sa découverte yango nanga sa découverte mo kolekata secret pona Paris na ndibita ngana matata bis bakolo wa nanga na ponga mo dal ki tara mutro balanga na ko sa marche de Santa Mulanga mai na tunika kanga et ma kolonga na beta so ba fongole ko saler tout la poto 6 fois moteur motema beta te somo malonga na maleba toliaka te c'est ça kapasi na koti kambo kala RDC biloko ezalaka ebele mais puis ezalaka te soupe ezalaka ebele so aussi ko leba so simbelo fimbu mais la soupe ko lelo mais puis banani ba ya ebele soupe sila kala na maleba so ko koti mama madesi on zo mama ozo tiela nga soupe lokwa na tindo na nzala mama na pesi pas 1000 fois so ko exagérer boye ozo bonda ko mama malewa ba chaka boye te mama yo mon ngelo ngeba tanzala on zo sencha mtamalewa lelo pesa ka 1000 francs bila ko regretter o kote masimane mozo konsola oyo neti mama on mutapesha mbongo pesa ni sema ko bongo tanzo ache loso utana loso ngozo mituna so madesi so ka panza azo ka madesi da panza na luto ekoka lokola ngeme na ko pande te ai biteke ngande na pesa be ko mama ebike nga pesa ko 1000 francs kasi ya yote ngalo ko so yote yoka si ba chenga biya yo saka na ngaya yo tinga na kocha hapa ngaya saka na karcho
indice à vrai sur le petit va faire mon dirait j'ai biso ba auto ya kamvwengi wa somo vie faut être objectif ozaka biyoka yokate sala copie na yo leo le ba yoka mais na vie beaucoup tan bambiska do na lobaki oko cholama oko sekama oko zala dénigrer persévérer soko pesi matoi oko zonga fesi makasi soko moni likambo échec to ya souci yeli yo zamba zo tayo yo pas changer forme comme ça na forme mususu eza ko la voiture chama banda na prince maman na 5e vitesse première deuxième troisième so moni yo maman na prince tete katiki mbango azongi su na point mort mais tete so zongi point mort n'est pas dit que l'on na prince bandela to c'est ça la vie na vie pour comme objectif ko banga na hauteur surtout biso batama ba challenger somo oyebi na pesa conseil moko jamais titulaire après ça matin une réserve mingi malgré tout ba sepela pebi ki akota na terrain to pesa nga conseil nini so comme titulaire o comme na pire biso ba musu na vie to na mukili mato na manka lokata to na ba réserve somo ebele baya na vie ba comment on la vie lokata ba on va supporter ba la match na terrain ebele ya bi magasin ngaka foka ozongi na nyongo moko ya 500 etikala ki pesa na futa azo commander mutu auti ko luka neti yeza kana so na bia bino ba to tambola ka to komi ko senga to koti na place bato bana ba défaut bato ba défaut ba ko senga bana banani ndeko nanga aussi place ya vraiment quel péché ndeko noko sauté et puis la plupart ba sengi mbongo wana ba mimango na makama malamu te mbongo nyoso kana bien na bien bolingi makambo akwiti mais bozaka na posa kolikela nzoto na bino mbongo te po bolongo mama nazo biso na kisasa to fournir ba na bité na loba on a loba vrai to fournir ba goigoi na niveau zéro na bi na pays mobimba to koza la première ko fournir ba goigoi na RDC yango RDC gaga ya be asalaka influence kombe bandina mutu wana kolola makamna komba yaya moni ngana yaya moni yana nga tanta kenda kape kuna bapesa kai loko alinga kutika na komba lokumu lokwa biso ba oyi somo okanganda kuna ba sete mena bar talanga ne bela ba fongo lokwa ngonga kichaka chaka chichi mukamke na boki ba fongo na mesa soka oyi kwa lokwa neti béton otika député honorable remanyama lele zakindeni kuba moni ba fongo nazo biki moko lokuté sala kate kufa na zango na pantalon tombola mi na chalo kana poche kwa voilà c'est kamke na signé on a dit biki ko commenter mais ya ko signé ba to na baza na kisasa ebele maneta kalo ko ba to ba bungaka de maneti mo senti ba maneta ba to ya MP ya vale on senti ki openda yeyo Foger voima ndeko na yo zo boma nzoto na kuluka mbongo ye moko asaka ba dépense makasi te par rapport à biso moto saka rien vraiment mke yaya non so on a quelque chose au sala ka là c'est mieux ba pesa yo na selo catégorie loko ba kutelelo nango vraiment pesa la ka panta libera te capacité ce que na pesa yo lelo pesa ngale lelo pesa lobika lebo mo nanga fo ato lobite na mutema o kutona nazo bana makamba na yimi pena siko to salia na ba famille pe ba africain ba pauvre ngai yaya lokwa na bonga te na zoma musala mo ke pesa forme botimbe la teke na zana mwasi na bana non na vite mais so ko le 28 de 29 bino nyos yaya omoni ngai est-ce que komota masinga famille ndio mimi ngambo vraiment ba yaya bela mikolo ba progresser na vite likolo ko sunga ba leki bon on ba sekaka so ko ya na biso aki so ba abombate njo ndio moment to pona ba bango ebele yonde ya malamu e bonso basika yaya ezate ba tondengo wana pe sungela bango bana mukolo ko kufa bato ba comme ennemi bana ba bango oyebi pera papa bisa yo mais keba pesa na ba yaya ba pesa na zako lo batru keba kaka ngai boni ko basa tu chete ngai pesa tina mbona Nzela madame surtout mabende yango wana na bango madame azala te kote bokola c'est ça ndeko no wana kolanda pas comme ana panta vite bokola no ebi ayebi yo de A à Z bonyo koma na ye comment ozo ke de transférer mbongo lokana na western nyo ndako ama ebele eleki na ndenga virage et puis faut ta moi sinda jo pese mo tanto pese na gauche je peux confirmer ça madame a pesa te madame achaka na mesa ete beti na pesa la po basa mo sebe pesa nani batinda bana o mike pardonnez tonton hein on peut se manager tara on peut se comme mon panier chebeta prends donc je sais comment on reste on est acha maboko
il demande beaucoup. Il est dans le Japon, on a posé des faiblesses. Nous avons monté mon zoo vimbi. On a belé wana tana suke indeli bango ba idaka bango te. Bako makanga na sunga famille nanga. Leki osana poto ngani na tinda o tinda epo na kinde ko makambo lo ba na Gillette. Makasi lelo. Pimela mutu mbongo lobise maloba malamu. Kota ko kende ko kanisa yo. Te makamba benda pesa nga rien mais ye ayezali. Kapash ba te beleti lo to sana bango to sola. Okoko bomba te. Voma kuta na nyoka keye. Bele fokuta na papa sala ngape esala kawa omituna ezali kambu nini na bato ba critique musala mutu mais soko pêche pas ko sala te na bisa côté ayebi nzembo te a composer te soko kinzama muninga zo renye ye pa yemba kama mazo critiquer kota mataki te falaka ki akita soki ngande na ngana kitsa koto amataki trop mais nzembo zo renye zo pesa ngo faute ma composer peut-être pesa musicien te vraiment surtout les musiciens, nous sommes musiciens. Être musicien, c'est facile. C'est ça. Il y a 5 personnes. Combien vous avez cité pour critiquer trop, boti ngando ko changa kukaka na wemba kabali ko misaka bali bumu na wese ozo sokola iye beleko na ibi nje mwemba kate wana et puis ça ibi nje mamutu mzuzu eba na atenga misoka na ndenge na ye na mama banga na ye na mabanga na ye ara tango koma mutu o comprendre na ibi ba na kizenga fi wana sana lupango kasi komuni mtazo yemba et puis basaka makombinene babenga ngana mutu tena kinokese na boyaka afuta inga bien te babeton fi omuna ana guidare moi bimaka na poko après ko lia fufa ko sangise contrôle linga fufa nda kuté balisa balamisa ba fufu monga ko batam avant de se consoler mais quand j'ai na lia boya et puis que vieux boya ali ka boya papa ça moi était na molokai azaka na kikuko boya so aba omona na kopo ya nana azomona moya ndana ya wilo bilo yoko obio de sabo masa fanda wilo ngomba omona zanga penda yo bangona bango basoko se cons masoko et ça ga bien prébo ça ne sera pas difficulté maintenant ko bima oyeba somo ni bafana kana kwa partie kana sachet triage ko ba basi mi bale baso checker ba trop ko ba soda na kwa ya ba on dit matanga venu on dit matanga ku fina quartier basenga sachet peut-être batika yo mais le capiaka ndenge ba silisa na côté o penda sa ndenge mwana mobale wa pila bola tate ya za jeune garçon ça un comportement tala mutaluka kambongo ayeba ka sointe si Kapash soin yaka na l'air ya mwana to sala ndenge senga posana métier moko senga fo yo yebi mais na mutu mususu un mois ala ta kiachite si di papa copine sengi bongo challenge na mikolo pe la ta kitoko pembe na patron au futote oh ya tinde pantalon na poto c'est patron qui na pantalon lin patron bengo pas présenter ne pas baninga mona costume lokola ye le bien tomana kama kambi changer ou bien salaire quitté to bandi impayé na ba non vérité ou bien Congo to sana culture wana to ngeke songa mutu sala makasi ba musi ba bomba mutu ka musika ka makolo musala bien boko sala na mutu bango balingi staff yo soko temo konje be omati soki kuto surprise ke funda bino yena musala yi ayibaka mais place botala kana oyiba comment organisation et le kinyoso makasi to so bana kisasa yango omoni période to za corona hier et si pas ndana bata poto misusu ba place ba kokumela te donc na vie sans attention pas sur to ça nango batu misusu ba kenda poto ya ayebi ako sakana te si longa na kende poto ke kuna oh kana no baka nous on était aux essais nationaux nostalgie et puis famille telle on a serré 80 qui gagne basaka pour kasi bisot bino on ba bino mais na l'air zo mano ko na titala conseil na pesa na obino frère église eza malamu toteya makana na zongela ka chaque fois loko soko zo yokanga nzamba pambola amen batu nyonso basepeli na vie bazongo na facilité te batikela ka batu bomengo na ndaku to lokola facture ya courant na mai somo fifo bimo kende ko luka na isa bino déjà quand la vie corner lokola na match joueur kende ko luka placement bien po bale komela ye on ne sait pas comprendre bien ma ben na bino otika bale kende va na retard o bale lekio na vie na vitesse on comprend dans le capacité yango papa on benga mtuko pa dido andimi pia ye oto bake bazo finga biso ke to za na mfutema
azane coopérer na cop mais soka suka ke na bino il était 50 té kendo tala ndenga mitika kana bar on dirait ndeko nanga ozotala HT ndeko ezata na moto aluka kango pena na voie normale vraiment tala to ke no place batu babomela ka bango moko nzoto na koluka ko pesa silence nanu ya yafa comme un engagement moninga yango titre je suis journaliste Nzela lekela kina pour comme un rond-point tika wana bato ba seka ba bima avantage par rapport na makasi lelo tango se retrouve au bilo ko lekili boso na ba na bango yango mi pesa calcule ko bonga pena lo bakisaka na classité na Nzela nyonso ko réussir victoire eza kombo moko tout le but c'est comment na victoire ya Nzela moko te yango Kingasa ni victoire Ipen victoire Matete victoire ville victoire rompe moko comme Nzela di différent yango soko comme na réussite babika ke azui ba tu na teka tanga ka toté c'est ça amaka kuta makambo sengi bakayi na biki nde ba senti que tant oza puis patron soka tanga te akoza kuta ba tanga ba ko salela yi parce que bobo bo futa mandenge yango ko bonga na vie yo moko michela courage comment moi na muke ya 6 ans bazo tinde classe na tongo babangela ngate ba sacrifier kendo luka fina yo moko bongo yo nanga to kanga maboko so katela filo kwa bosa masa nzambe avant boya modibo pia na plan amani ngana so italika 30 ans patron wala na tolo Boyoka bino batute bokocha nzambe bokocha obaka laksanga monene na yo kala kisa kokata zo senga monene acha na tolo la pokocha bataba fraude na lola wana asoni senga trop chia iye e yupe leka ndongo tenga na lelio leka botoni se benfite na loto ko bandalo yo kuna ozande dia kitala yo laksanga monene na yo ya mukala kisa kokata senga monene opengu sai mukile koma na kaka sama batumiso makasi ko sote pero ba prier na bino botala ngo na mona nzambe oh la kisanga na mona soki na kakango nda fe maturo ana mapamboli ana mapambolo tikala 6 mois en église yo ni ba sakana ou bien o mi yebite pesi yo ça tala na socho ba te bele ba chafine bango lokola suivre vraiment autant yelo ko moko elengi komi na 4 komi a suivre atikala wana bato babimaka na tongo bakendaka bakope yo tika na quartier neti ya kokengela na bino bato bokoka fi na bino te bokoma na katikati bozanga ndenge kokufela bozanga ndenge kosala bokoma baarbitre batia bino te sa match kokatela bato makanga na quartier ye penda lekisia o penda boya tala excès de kotongaka okotonga na basoso bima kende kope nzamba mona ko bimi piaka na terra kope na yo ono tikeli nyongo loko se conseil yango papa so bimi piaka na kope etikeli nyongo nzambe senya kana bimaka na lukaka mais so mite na sala nini abi mécanisme ko sala ke osenga mapambo le bele kanga maboko mobimaka te era bakabeli obombi nyose ko pola conseil na vie omi yebi pesa osate ko bongeza ka osala patron te niveau nyose ya vie pesa ka muté 5 catégorie na ye soko tali fourmi banda mukile salema est-ce que ba fourmi ba na katikati ya mitan ya vie ou bien bandaka na damu ne fatant babike j'ai créé l'homme salama fourmi pe aye tala banda fourmi ya mbamba nini fourmi asa nango okobwa katali papa pambe bi pa na bango lokola bombe bon la li papa e ko la ba fourmi bon moi connait compagnie de quoi li bango mais mbamba nini basala ti lelo bakufa kate basangala kaka jamais bafanda bango so mingi na nzete kana sa mabele mais ba mvula oyo beta biso to dinde bakufa kate ndenge nini quel matériau durable ba fourmi basala na c'est pour ba bomba ma bien vraiment calcule la fourmi zo fourmi moko tala so ko moni muke non dira raisonnera te mais ba so ko memi e kitanga maleme pona na bana na moi si tona posa to ko kwanzi kanzinzi okisepe malembe ki on mona bo masu nyamati ngata ngungi ayiko lukela bana période ya crise kende confiné na yeko ekoki na bona memanga yo bete pa osepeli ndio anotiki matanga na famille papa banda kendaki olelisi bango batepe barabara bakati pe confort ba fourmi nate ça comprendre yango on peut se périmètre to ça période moko keba vie faut pe satan comment tu osala kaka souci ko ba balani ba silate mais to ça souci ba ngungi pe ba silate vraiment ba pe ba nyama yako participer na vie tu te tika rien ça ba documentaire est-ce que tu comprends yango ava on a ba keba tala conseil no pesa soko yoki batu soni utelenga osimbi mutu ngata na yo wana bo sekinga lobi na soko te muso esate na koya mbamba bo senga melunga kutaka ngana mwana mukali ali mukola ali otaba na mikia tika bo
Mon kate le katali moyen ça tabimi moyen ta. Avant na libano ndreba kange singambo ba kokobima te. Ata ba petit mon ali auto. Ah boya, ato kosa ko gangela ba on pas timbe l'information bien. Parce que belle ka. Te ba déjà kaya bien. Tu na kuti yekuta mekaki. O mekaki. Ko na mekaki. Ga ndani. Na kanyango. Abo ken njo ndekena si. Ta. Avant vous avez premier équipe dans un petit. Deuxième tour, ça comme une 5 mais on est pas bon. Mais gars. Boya. Eza mbala suka. Abo kenango. Notala. Yo. Mokate Sama. Qui ça c'est comme ayombe. Challenge papa. On ko sauter omoni et comment que moi ça m'a parlé qui yo l'homme qui n'a retard souci. Ya makasi. Abeb ça nga premier journée tongo. Botiki ale ka quartier. Muta de to quand même na prendre conscience ça va tu. Bipango boza ba gentil te ngana lamsaka bino to nanga botiki nga pani arate ko defa mapama ya makoko. Ah ça boy. Yango. Et puis il remarque le panga ba porte. Soko keka obando pelisaka moto ba. Ba ko ko so bonso suki na ba film susu. Ba bele ko noni bien. Et puis que moto linge pe. Epela. Au début ya. Qui ça c'est comme quoi kana je bisa yo. Yo ça wa. Olala ka. Awa. Ah. Timbela je. On ga mi ko so na tamba to na mono ko 500. So taisi matin na ina pembe. Nanyati. Oh de ça ça jette tes épaules. So taisi ni nango. On a ko bongo bobo. Bo tindika ngai. So me tana bo me ka. Ako to longana. Oh nyati na ebite zene mbongo. Ah c'est ça. Yo, awa ebila. Nyako. Nyata batu bat. Tala bimisa ka tellement place moko atali mutazate. Bimisa kata 5000 francs à 500. De boya. Bana autant. On vient de la tourner on dit la caméra bralima sur ça et puis. Et combien mutunyo sur masangase. D'accord. Qui ça c'est makambo. Caméra ça quoi masanga. Qui ça te quoi. Et l'ongwa ya compagnie comme ya ba mboko za na ordre moko ya des ordres ya ba. L'état peut faire makambo. Makasi. Mbongo na moko zo tangora. Mingi baga na français. Pour 5 français en. Ah ya français. Et somme ta seconde en français, so premier zo regete ga. Ana sali mabe, aliki pana en français. C'est que quel est le français ba kami bitin. Na lo bana lingala, ba kio. Yo ko kangambo na ndo ko point. C'est juste na Kikongo to na Chiluba. Surtout Chiluba ne bomi. Bebisi. Ya na muno na biso ta o sogini. Wata ki so ilo ba ka o za ki soda te ba bengani ya mungu. Boko. Eza ko neti na ndako. Moko benda na linza za miliki na lokotaki. Loko na quartier na mbote na nge changer. De retour. Comment faire là-bas? Linda Zamir qui est pinti mo pesa ngambo na franc. Na français. On a saki kate. Et qui toi je me comprends na so ba no moni ko ngamo mo chere mo mbanda na mo. Na pe on a pour ça sachet. Na tala boy. Ndeni masu ko maki lelo. Mota lelo masu ko maki pona. Je me pena mbote na français. Ah, Linda Zamir qui est une fiance française. Ko ngande. Masu ko ga mutu na. Ko météo. Na komi météo talaka. Mbule bobeta tote antuka. Mboko. Na yebi sawa exact yo. Papa, ino météo okosite. Nga mikolo pe frigo exactement na lokota frigo moko na trafic. Na mamika. Na chango kulera pembe so kanto tika okaka. Na chango kaseka boma. Na betaka kasha boma. So tandeka aspera. Pesa na mapi. Exact. Ura pena mikolo sa te. Ndena kota imoko na tena boy. Na sengi mai ba bisela. Frigo chauffé comme batia. Na tabe puku. Mupanza frigo na toba matricule. O santi ki obi ba na frigo. Na pourquoi jika te? Pourquoi ça jika? Faut pourquoi na nika ife. Na pourquoi jika? Na tena fete na petit version le cabo. Comme ça on a son table. Frère, ndika. Ça tenga bia biso toi. Na ba kicho ba misa. Yango pa ba tata moni diva vana fa na simba lokani timutazo bongisa. Na fanda na longe pa ba pili ngana ngana buka na basi. Diva na tuna fanda ka bo beto. Ba na fanda tepe na bo. Yo ba nini? Posa toilette na bika. Na bete ke ko denda. Bango ba sa ma be ba tchali ba na c'est tala béton. Vraiment qui ça bon ce qu'on le raboyer. Vraiment. Oh to kanga makate tala. Na ba bino ma secret moko. To vivre to zaka ba to poto makasi. Oko betela nani makamuna yo. C'est ça comme kande ba nini. Oto sala kate toke ko mitika na misala ba nyoko libiso. Na osengela ba ndie. Soko zo sala na kisasa zo sila. Fama pekisa yo okatana na Nzela. Na ote musala mtozo pesa mbota tu musala ete ndo kwa yondire. Oka na ote musala. Oko diet.
vieux ani qui a tourné machine à 0 degré donc vie na ye eza lokola oreto yambe omene mulongo sasa ayamba ke bele bimsa muke biso na kisasa to balo mulongo e coach ni muke ko biloko a douche ok bimsa 1000 énergie makasi ba foutu na fin du mois na mwisa mundela na pa lo ngalo kwa mundela kosi atanga moni matatie so emisaka abandeli azumba musoso okopasa okokata mbongo ezaka yango kaka donc moni monsieur satali il est à son ventilateur test sur son ventilateur mbongo nyoso et voilà ana kekala akesanga banzemba senga ba manza de bien bokela ba borwa et puis batamesha ba bina mingi te mutuka otani mbongo esila pesa mo méchant et puis là pas peine attendre soit entendre ko toboka na tongo ali amoni na ko ça c'est zongi maintenant ma solo mina peine boli kana ngashimbo asenga kaka mego après ça bani ma solo gufeni yem ta provoquer ngo ma solo ke pesa fo mais ça salarié asenda yo masa na biso fresso to landika ko to bodai vie yango na ko conseil créer soko zaka muke luko bomba ngo ndeko ko se sacrifier bongo kota na métier mususu vraiment ba tutu ba traîner na vie ba uta na 1 2 3 ba mususu ba koma na ben na yo to na ba famille pauvre au kota na stratégie mo pesa vie na raison mo zona ba petit belé ba tele la rayon vraiment dans le ba chauffe bana basi bazana 85% ko bonga ofele ça efforcé tika boy papa kapasi ndingo za okokuta na libala moko kapenda libaku na zele za ta bien libaku na mai pe ko sota muke na miliki libaku na mupepe to beti bakuna mupepe okosite papa na okosite so bala mobile ye moko cha bandi misala so mbi TV moi ça salaki azaite abandi mbetu tout bandi bazo ba inga zo moko moko acha ka litoi na tongo so mika 19 moi sika bobi mangana ko na komba masa mama lobi ya bobi mana to kana on ofele gratuit mais yo mobile pas nano ata pa ya ndeko komba kwa biki biki oko bete mtu na ibonga babi ko yo bali soko mona donc on fait conseil mobali azalo ko la moto à train azala kana milinge bele pe kanga ba vagone ba propre pas même ba client vraiment mais ba vagone ça propre ba tela ka moto comme c'est bango matadi na pesa bino ba conseil tout mobali azalo ko la moto à remorque ça remorque asim ako que jamais matadi yemo ka même si carburant pas pamba soko combiné na remorque ndebo ko na marchandise ba pesa camion valeur tant pour koma remorque asimeki ekiti et puis dans la remorque ba tela ba biloko na sima ate ça 40 pvmp azaka na plaque mais ba pesa ke moteur te yango moteur utaka na mutu po basangana moi si jamais bota mo fa zaka na mobali na pesa ba schéma comme ma camion ti mater des trajet à vite boko comme kolonza boko se pelisa bino ko kitsa remorque na mater des lokola boboti siko bana na pesa ba remarque ya vie yango pela ko soko kanga na hotel ni makamba pete to kotika ko kokana te manga na suka na lipela na paipai na lilala ezaka ba suka lipo eza ba fruit mais mutu aka na saison na mun ko pe ba goût différent yango to ça ba tout moko to lati vares le na terrain to ko beta balle mais na terrain mutu mtazaka na numéro poste na ye vraiment yo yaki attaquant to de défenseur ça les la vie ata ça se comprend yango papa mona loin so ko benga na neuf kikala na teko poche na biso ba bi wana batu bakenda sango ba yebana biso taki ba défenseur to ya to bonga te mais to kokisaka mission fi kuma kambe kene mala na mona joueur ti championnat si la chebite mazaka titulaire est-ce que ba tutu bo na fi basaka ba patron boni boy yango ko baba na 8 na ndaka ba locataire ba kola te ba kola sawa mutaba manka ko tamba na ba dossier na sama pe ko ndako kufa na tongo corona kende ça va te passer papa somo donc ba demande ko ko ndire bino ne passe libosé bandi bino e ba tu ba yana passe va bino ngaso ya nanyo te ba ngi mikumba ça ya firbe tende danger ako ba bola ngo ba senga liona pete ata na kufi ngeko sani yako kwa kienda na miboma bari ko zongo sa tumakamba bibemba kala matanga orobe to masolo mbongo ya nanoko dena somo ndo zotam ya nanoko ndenga kufaka na satande na uzeka lokola yi soba zaika kayo iyo kaka masolo ko pointe tala oyo to masolo lala masolo famille ba bole ça na leko esengote vraiment point papa kama kaka akufela ki ya tondo asaki mabe asobela makasi ya accident salima ki wana mwana ziki ya
na ibisi yo una soma ndi puta ngana mataki na biasa set na kitaki mabe pasuki yo ko ba rapport ba bola ba dossier na bango même nzinzi ba ko pesa rapport ota même nzinzi ko ba yo nzinzi asa nzinzi amoni mtara na pesa frère yango ngase na vrai nzinzi no fana mérité na l'excellent na kendo bima bilo na ko bima kwa bili ya musereketi vrai nzinzi kenda ko ta wisi et puis taba nzinzi ko ta wisi ba taka minene ko leka ko te mususu ba timbela ko quand tu as un banquier, un ministre, dans la toilette, un bureau, chaque cadastre, les anangos, il y a l'élo, il y a Kala, il y a l'eau, il y a Tika, il y a quoi, il y a Pau, le cadastre. Mais ça, les autres tout là. Et puis tu as un petit peu de temps. Honda! Tara batangisa sasa bakoma na kolia moko bapusela alima bakaliza kokwea mutazo la lipa sikote na si ongira achabo aoli atiki na seso zo nkeka mama na ngai mboke sha daniga 6 gram na biso batoto pona mapa sabo mama moi si mon achaki mama omeni mapa na quartier qui tout là ka batu beba pona pesa ka batu sachet ba pona mapa vraiment ongana sani ba client na ngabi ba kotisema et puis mapa pesa ka munene moko vraiment mutazo pona mapa ndezo kasi milengi na kazier tin ah oyo kanga oyo yo zo pona ko zo kasi milengi na kazier non na ba kwazo nkele oh bien bon moi ba moko ba check so tali ko bele soma okaka en tout cas mboko tala tole kana camouflage ya makasi confinement ce soir na confinement to baby na bana msuba na caprice ngamili no kwa saka boso mwana kene mboka koje a transférer yo zonga to lembi bino bana so sa mi tupete mikolo ko kufa tiki bango moyen bana ba exigence bana ngate donc saka na ya mikolo mwana so kusika 2 mois mais mungu anafufa masango azana azadana kilo po on sait jamais na semelo kwa ke na semelo phosphantine ezana combien de bikolo ko sabiso 6 jours peut au moins na quartier ba mbota minene on va taper un petit peu piou on ngate c'est kolo penda na kota phosphantine na tonga dépôt avant ndinga ba koma 6 cuillères Comme on l'a dit, on a 4 cuillères, moi aussi 2 cuillères. Ah, on est bien, ça te fait bien. Moi, on a autre cas. Doudou, Jean, mke mai, attends avant etika. Gando sengo lesa ba bébé. Non banana na mai. So mama ne. O so banana mai, na mona kosoli. Yo, keno to. Tala. Non, c'est pas périmètre. C'est un timbali quoi t'as la capacité. On a l'oba. Technique de guerre qui s'est pour nous, on a comme mission sur tout ndenge moko. Vraiment. Difficulté ça. Mais yo sont les lamines que les kabaninga. Vraiment. Et les noms ndenge non. Ma belle abistala. So oza courageux. Okochola mane bandeli. Na katikati okoza kimia. Makasi. Secret à vie. Ma belle abiso. Tolingi ko loba. Oza point ngate. Moi nous ça les niveau ngate. Na mona misusu. Na bagage intellectuel na ça na moto kopo donc na bagage intellectuel na Congo vraiment batu misu to mona 6 ko leka yo mais so tel ko passer la PPC lolo famille simbi yote olingi ba français information et puis na kama ceux qui azotala aotekela batata na boutique so bateka information akondi ma ba client ba bima ça ba soani Poilanda métier linga comme décevoir il a me parlé tekela ngano non laisse dire c'est comme important bino nako sauter wana tala vie eza pete moi ça mokakati nzamba lingi biso nyonso makasi soka linga ka tendo kufa yo nde biko mema yo moko na malama yo moko te vraiment je te dis frère ponga ta na tangate na zala nani so bika kote te simba kana ko kende première fois ba ko benga nanga deuxième fois na ko ya troisième fois na ko ko so bima biti kondima so ko sa ko bitina nyonso ndima bitina nyonso atasa te mdimso pesa nonga tango kino yo kaka le pecha za courageux pecha ngai tinda te jonde komiki ya koluka na kota na kopi chemin ya kobonga na vie mikiti sa deva bato babonga flatte bango na ndenga maelo kusali pamboli mabe na olingi mine bana mkemke asa ninga pena azaka na ngoti yo ti fatira otama na ngole sani obiso pena azaka na biso totamba na ngodi okoma muta makolo ba je ne vimba na ko sote vraie vie biso totamba makolo na ko sote so tali kapashi
te pas. Yango. Kotambola makolo ezana makambo moto kutana kanango. Mais ça va bien pour la physique au saki to kufa no kite. Yango. Et son makolo. Ngana tambola mais na ba mingi. Consolateur makolo zaka nguba. Nguba ka. Soza na nguba utie na poche. Et consolateur Nzela. Seba dirage za molengu belinge style comme asko na intervalle. Omo kakena mutema na mwana mako. Avant yango na kata na munoko. Na kena côté teni. Après na zongi nete wana au sentir. Voilà, essence ngese na. C'est ça. Na peso ba périmètre. Yango. Yo le kana ba jeter, o sala ba makamto sala te. Vraiment. Wena kisa bukolela mboka eza pembeni. Songa mboka na bino. Awa Holanda minda okokufa, na okosoto kukufa. Ah poko kana kisa ça faut za bagarre. Chafi na Moïse ala concentré. Na bino bato bozalaka kapashi na bosani. Na mona buzobo yo bele. Tika bo papa. Bele ba mitema mabe. Auti musala ye. Atindi mwasi asombela ye bien. Ba na bien. Ya moko azomela. Mwasi na mwana batala kelo kwa supporter yene joueur na terrain. So même kyoka. Vérité na biso maman. Oh non. Faut balongola. Donc on continue les cours. On ma siga. So ka tongo so masi batoka bambwa. On va se remettre suka. Mwana zolo kutamulangi. Vraiment. Lokola mwana ya mboka o ba côté ya fulu. O ba no ba mona le côté. So zolo kutamulanga masanga zo tia lokola. Amona baninga na secret. Amona rupa ka secret. So amoni mulangi ya kotika na ideke ça si secret. Ora batimba ke o se ko ça ça secret ka bango. Mona ko beba fa. Mona ko beba fa. Wa fa. Non ko sauté. Ya ma pe la tata bele ba mitema mabe. Fo mi tinda bière mais là on a mwasi. Vraiment. Ou bete ko somba te. Bonga sonne na ndako na tindi bière fa tinda. Oh mama yepe zo yo. So tina mwana ata bo bonga te ne ba porte mi to ba ko mona. Et sentir que balingana mala harmonie on a comme la place mwana mobile relaxé ki boleki batalia alliance makasi biso schéma yango bozanga l'affection ka ko commander ba sentir ba chauffeur na fola ni bali mabe so timbonga biloko so kosa na sao akeni na ba akosa nana melisa nga penze be so masengo ba natika kidanyo nyoso yo ntiko tika bokala fufu na ndako neza kwa siré libala bien vraiment mi bale bele ba so sala basi na so ba no vérité yo mi ba prière basi mususu mobali nga za la piaka pona mona mabe na te so ça peut être ça la piaka osona na moi c'est bien abal kana cuisine holandi asa la bozo pese personnel parce la konyo okosa ça la traiter ndako nita linginda ko ndio so ventilateur amane ya manevre de ko on so oh ça la bien te wana madame qui sait ngape na monika wana na poko mui ngana mwana mtasali mariage loba kuna mimi TV na Koweït ona ki réparation te facile ki réparation on dit que ça engagement ko ça la fête ya mariage mais ndako provision exact dem msuba si basoko sabango na on offrir moi c'est forcer babala na ndio babala ni moi ça c'est prêt que ba honorer comment vous allez compte que notre batafa babala na kota imama ki le mitumi sak kutu na compagnie ba deux fisinga tala bona bona komi na bona esengo amo surtout bino bata famille bozandi si bokoma bata bitinda bata okabela nde babo kilo so ikabo so $5 so $10 pone abong sali bale sa malam maintenant va libale ko sali mabake no tala bango bako bimiselo ba photo débordant libu mondiro seya akut pana konfeka ke mama na bango saki pasi mon mama leki na mango na konfeka ki makasi asa epate adoré nga makasi que tu vas continuer na compte na bango que tu as singa ki na ko so mikanda nani oncle na gabité to ebani sika fo na pe wana ba photo mariage ta bona soka do pena to lambité bosela libale salimi pas même 3 mois c'est ça et debiso mbongo na bino batabi bembe to za ba congolais to lingi influence bo lingo saka na mitema oh to chake saka pona relaxa sini ke to lingi na honorer ba mona so yesh kapash comment na zana mbongo kusomba soso te pona moni baninga lopango balambi musuni ngana ke somba ka soso ba kokumisa ngaka za malamu poste lo tokokani na moto mena mabumu biso to zana manka keba na so poste na bino batu bo saka so mbongo ça la fête na ndako ndiro za mutekuka bon ça tu mis ça tu me 4 nzongo na moto bon ça pe na frigo ko bomba biloko tikali te bon ngi ba lokumu epola ko benga batu atali mama ko komende na lamba te ya ko sali papu na ote tala na je bisabino bo sala ba bêtise makasi ki tala boboto ko le kanzambe na boboto te vite la ndenge sokende keba na zo pesa conseil sinon te ko ba ke vie elanga te na vie c'est sacrifier ba tutu ba bonga ba tina famille richité c'est ça ba cha mutu na moi ba mindima lelo mutu so betela maboka sana poto tam Nzela kenda poto famille tinda ite yango mwana muke mabima bagarre na fi akima parler ba finge shege ora ke ko tala na ko sote
songo resi na visa ka tsa mutu bakata conseil na pesi ko expliquer ba tu passe ndenge zo kendete ba ko tele miso ba ko chola yo ndima ba seka ba finga na suka ka pesa ba résultat mama botinga côté la tambola sala kata so na résultat positif akukomisa nga wana mwana na nga mais so na kele nzela buso be yindi ka ndenge sala ba pesa schéma ka pona nga to eza possible to le pete yanduka côté kele nzama mikumba te ne kiso le lokwa matangi ko ina famille église pesa ko le lakata vraiment Oli comment ça me attends comme Jésus attends alléluia après alléluia na Jésus osuki wa omene mo fingi sinza ngote otambola ba tu wana nyoso ko bakoma ko seka yo to kende église ko tuté mais to zongi ndako leka ba bango na lo bango lo bango makasi yindisa weza kwata longa na buso besa mutuna makolo et puis yo okenda ko beta manasi makwiti libelo atikala obomana conseil je intérim moi sinon na bana kende ouais moi na ko to sundola kitoko kende ko to tika moi sina bana récupérer kapash papa na mona moi sio ya nyoko mi pona mobali o acha isen moi so pasa ka yuma mais andima mobali kuta zakita no piaka na explication ba $10 maboko mobali a position te makasi te makomi akomi na ma forme vie akomi ko toucher pe faut tande ko saboter mama ba c'est belé la mopenda bino boko bonga na vie jamais na le bino na sincérité o sala ni kanga lo pan ni sa makila na famille na bango ba liata un kate ba $10 mon fait mon pesa gana ida bango o pesa kama $5 mo ya horoscope écoute ndenge no pesa donc boka ta sonité vraiment so tu ne pesa ba onga ndo pesa ba c'est belé pesa ba $10 na ba nga pesa ba $, so tu ne combien quand ça te comment ta $35 yango mais na mono yo kinela kuna et puis misba na kula c'est na pas beaucoup ba tele fufu somo na mona moka zo la fufu pas parce aso kumisa pena suka mabo kilo bande ko lamba ya ti ba ko tundo siko la kopo na pompi yo bokilo c'est quand on comprend na maya boyeba mabo kilo Nzela somo et puis attends ça le koso fufu ba bokilo ba lia muku après ko simba te Papa talela mais nga penande bokilo nga na le kota sosa crocho wana osaki boye batena so kwa na match na tona na ale wana nini otoboke kuna crocho oyeba pona otika ba merci pasteur ka na ngi fort merci pasteur de façon différente pona otalisa kaka donc vraiment Zamba pambola vraiment papa nga vraiment tango lo ba bozo kota donc kolisanga depuis na koma na yo pena na kola donc on a ça pena na challenger e bakisama ta nga pena ke nangola utimbeli yango ko ko na kati kutute na mpaka papa moko na kute kiriyo yo ndiko mitika na misala nyonso nga nazana ndeko wate somo ndeko na ngaso bakutika na mbongo na poche ndeko yambanga na batu nyonso somo ba to bazo kosa kosa ba bondia sali tada ya liko ba mona ko courage na suko te bango dese ba sombi ji mais mukoro ko rupe o telengana o so kwani te bemba liboma tika boy e bemba liboma na nkumbo sakana no yo bisayo yango masana keba o esa to ba missionnaire challenger camarade nanga cop yango moni na ikuna mama faut mona ba challenge ko e bonga na mataka pe le dollar ta na likina bango OK bon wapi les blancs courage et puis on a comment qui calme na joie qui vit tout va faire senga confiance vraiment na vie keba na ba so conseil ça la challenger na vie comité karaté même il serait que te ba risque ata o so mona bemba musi te na prince o jamais akatela kini akatela ki Nzela akatela ki mwasi na basona ki akatela ko luka bana lipa na butu vraiment accident nazo ko c'était na bana fille Nzela lokola soda ya kufi na poste musala pour défendre le pays c'est ça l'Afrique bembene drapeau mais na peta zaki ka caporal vraiment obi ka ba solo papa défendre bende la vie na ona famille soki osimba ba mona ki azoki ya mingi te mais ça challenger ke ozala mtu moko fandre kwa na kwa hotel ka batondire batinda ko lipa matanga baya zo bande bakoma na ba fête yaya zo baleka zo tinda so zo tunezani et puis ne bayaka ali ya kobanka bato baye billet wana so ya na fête ni mo za ko nge pe se umela ari pasa ngone ki fête mo ko ma bata na tombele za 1000 francs ali ya ko tama na ba fête lo kumu nge ba pese fale non bo ba tsa lo kola so ni ya ka tika lo kola kalo kwa ntene ngira ntene TV atika ngo beta rombo na ya ngona fête bala na te on dirait mutu moko zo sala yemba na makambo kala ba couleur ya impère. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Eh, pourquoi ça monte? Oh, il va te ngabanga ba dona.
yoka skonani yoka bakolana yo tonga na kuna te batima yo tonga na kuna imoko zongo bana yetine kaka siko to solo dina c'est vrai oui to bisa yo na bakiti zo bakiti ya zo bakiti ngoma nebi okipe tike na yo woso okipe voilà mboko de moko ba vuzi na ba vuzi na mona peta Pardon, ma fête à famille. On va mettre à l'isolo, mon zangatina, je suis là, mais non, mon thème aussi, comme nous. Oui, faut un robet, gagner un robet, là, gagner un robet, Kosango. Tala. Sombre. Comment ça va, Nata Kouiti? Toi, tu. Ah, mingi à moi, non. On dit, on consomme même pas, on a baxé à ticket. Qui est servi, il peut m'en mettre un peu. Pas toi, je me vois nganga. On est là. Abo seninga elonge mokate koti ba kote ko la débosser le camion. Biso to taxi ba to te. O ta rouge ba to kama elonge mokate le 4 euros. Mona zo banga. Te na ko sote. Vraiment. C'est mo be indaka. Uzi penda chemise la to kangi buto bien. Ozo maka chemise comme ngwa libaya. Onde ko le kenda. Nako tunangana kondi be chemise baby benga bo. Tala. Yango. Masunga vraiment ko tana. Na bi ndeko nanga. Pardon, lukela yo moko yo. Si si. Très important. Yo moko lukela yo. Avant la permettre lukela yo moko yo. C'est quand même makamunyos. Mais quand betali ko dia ça na dignité. Vraiment. Batela lokumu na yo. Ko tali sa ko sanga pa bateli kate. Ba mona que dans la difficulté. Mais bateka liaki to liaki te. Yango. Wana tika schéma. Vraiment. So ko bateli makambo ko dia na openda yo moko même na matanga na ba réunion famille. Pas de peso valeur. So ko te bando tongo me ko banga. Ye pena mona na kate basa na bana mais comment ça bo mais so ko zaka na bango bana na fête moto za bitambola tambo bando tindo bitinda moko kasi kiti no zo ki banda kano fani to na tellement non kena kazi wa ya uza ticket deso ga ticket mana na musesi mama ko sango samba o bi pena ba lambanga ni kona kite zela so ngake zana kita ko zaki ko kita kaba pousse ticket na to voilà na bongisi yango lambo eso kayo ko zango te manager la soso tala na ko sote yango pe papa vraiment merci comment mutu zamba pambola to le la tout fort vraiment invité sur merci papa ba salutation en tout cas pesinga sengo papa nanga Igo na ville Pasteur Igo Luaka zamba pambola na mama vraiment 5 sur 5 alors on appelle simbote na ndeko na ngai William Anona na Strasbourg place aux Andes de commerce vraiment après simbote na Patrick la Villonnière après simbote na comment sans oublier aux États-Unis couple nzinga sukidi na mwasi na Caroline du Nord umela base après simbote na Mimi iko na Cape Town vraiment après simbote na Chérie Blandine gros bisous vraiment place aux sabati comme maman umela ninga bali pasa osopesa mwasi nombote mingi bolingo nanga ndesa kwa mindele babandi baloni nanga na double ka bolingo ba tala mindele tina kibokoko basaka loboko na loboko munde basomo kwa kufa basi comme pas meni poison il faut les renards dans ce compagne schéma donc yango na pesi bandeko nanga nyoso mbote sans oublier Virgin papa na Shaul na pesi mbote na monsieur Faustin na Ukraine sans oublier Siderli pe exaucé na pesi mbote na ndeko na ngai Jean-Paul Dunia umela na pesi mbote na Côte Jusino yo penda tampo umela dada plus 44 74 24 02 54 37 na pesi mbote na Matuvova Anna mail parfait yo yebi so betka plus 33 75 39 030 94 vraiment mobimba penda ba parfait en gros en détail na pesi mbote na ndeko na ngai ebwangi yo plus ka Esther umela ebwangi yo plus ka Esther sans oublier ndeko nanga bavu Richard Samba nakangi kombo na base na pesi mbote na Miguel Zola sans oublier Eric Mbemba en tout cas na pesi mbote na binenge so bolingaka tolia pete monde entier KAPASHTV yango yo vraiment ba tout ça senga pesi biso mbote te bandeko ya je crois pays ni bana ngana bosani awa entre Ukraine Turquie be Moscou c'est ça bi papi mo bongo bango nyonso sangisela bango na bien tous les mbote yango yo mama bambote moko basengi éviter o to landaka très bien to linga bino tout fort vraiment na pesi mbote na Adèle
maman na Christophe camarade de Blandine gros bisous parce que ça va umela numéro nanga boye binenge ça capable d'achat quand déjà yango vraiment na la bino nyonso pina chaque fois année 2020 corona bank sa bisoté pasteur babi ozo saka na corona biso to saka na corona ngana bisi yo mama nanga expliquer bino biso nde tozo ke nango to ko sisa corona ngalo quand to somba ki se malaria na pharmacie mais comment mi komo be keno so nanga ki obela na bela corona so nanga ya desa na ko somba ki complète corona on va deux kilos nabiki c'est ça malade ngana se peine ngo film obimba comme malade moko na ti malade na tana loleza malade et bon maraté bipoti na mona jamais bipoti bomba mutu bipoti to sali kisi to kana moko te et bipoti na makero bipoti male na makero wana cha makara pusi na kata nguba na longe elanga lo kwa ngonga ingiri soneri okalita matuka makamzi takuta kana ngove samba maladi wana lukango sasa hadi on peut tellement ya to consulter Nzela ke akenda ipo cha kenda na akenda na ba kota kenda vraiment zamba pambo na la bino tufo yero siko na classe ndebo kimona ba mwayo akoki mokoki yango pe vraiment 10 report un comme le quoi fait bon na mukana tongo ko tinga maine longo fonga misu pa merci te na lelango fort vraiment merci pasteur babi nazo ya pe gaillard fort santé te kitoko santé ko zamna kimia parce que badio so basa kandi na pela ko na ko mara ta pasteur te biso mbate ko ma même taille en tout cas nzamba pambola vraiment soyez très bien nzamba to lela bino tout fort vraiment te la pète na bi monde entier yango bo umela merci en tout cas na ba onyo balandi biso William Manoa en tout cas ma Blandine bato nyonso John Mystique Muteba en tout cas kids lelo ezaki vraiment kitoko biso toka na biso na Bible te ancien nouveau testament onité biso toka na biso kana toli apete merci ba onyo bazo soutenir biso numéro ya pasteur yango wana pasteur kana mutuka esenga carburant esenga mai ba blog wana nyonso ta boko benga micro tozo comprendre boko mikaka confinement tozo comprendre mais soko sili tozo linga pasteur to linga na rapeke pasteur amoni ensemble na ezaki bien na otinela musu ya noir moni pasteur betiti na badembo ezara oya ezo sabiso vraiment bien en tout cas merci na ba balanda biso numéro ya pasteur yango wana ba pe batuna hanga ndeni non pasteur bobenga na numéro na ye wana esala vraiment bien merci na ba soutien na biso pona lelo to suki wana nzamba batela corona musika na biso merci KAPASHTV